toujours continuer ko s'entêter ko sala makelele na mikoleko ya makambo comme la biso moko to vivre donc vous un peu menacé donc yango to yé vraiment ko beta c'était justice c'est ça les et puis tous à la sécuriser. Maman, est-ce que vous sentez dans l'insécurité? Oui, tous à dans l'insécurité makasi parce que moi na azobimate moi na zokende classe te musala ya moi na zokende te azaka na kachanda ko. Papa, yo benamoni otigala kasima te. Insécurité eza makasi pona atako ya boy. Ngai ne muna okumba te, ngai ne chauffeur. Na kotala biloko nyonso. Omono kozola bo ata mutu kamwe bandanuka depuis bombolongo ya ndako. Ti nde tozi bango stratégie to kotaka place bango ba kota te par exemple la postement à la police to sema manœuvre moko wana. Bango ba telemi to saka mba. Sans effet papa, eloko moko legate. Eloko ya te. Eloko moko ezate, eloko moko ba kosala ezate. Tantine Mwasi. Yo oza contre viol et violence plutôt, et le viol aussi, au fait à la femme. En tant que jeune fille, en tant que parent, il y a Eliane, un mot, peut-être au bandit chuté, avant de poser question à ceux qui payent à papa. Un mot, sécurité, problème Eliane, Bapé Sibino Mbongo, bon, tant que c'est coquille, vous en avez besoin que pas sombre la bino lopango. En tout cas, biso to sengi baon et l'autre côté. De eux-mêmes, ils viennent chercher à négocier. Ils commencent à même faire passer le... Peut-être ceux qui ont nous avons les audios. Parce que non, comme masco le ligne, genre que bisoto to kende la ki bango bisone to ke ko bonde la bango. Ils ont même employé un mot bisoto ça il a un chantage. Chantage à pourquoi vous étiez venu nous chercher? Entre Binomo et Binoti. Pour l'année, vous proposez 10 000 $. Vous signez moi à payer nos passeports. Il y a toutes les plaques d'immatriculation. Nous étions vraiment errants. On a nos évidences. Parce que Toboy, il part chanter de part et d'autre que bisoto ça les chantage. Chantage à Nîmes. Ceux qui ont besoin de chantage en haut, tout le monde qui est en haut, na justice. Le fait que tu la justice parce que notre monde m'a comme le cas. Et comment que bilinga bilinga. Tant que puisque azolinga repé ça 15 000 $ au bino bozo 50. Rien. Tu connais c'est mon personne papa. Oui, tu as cité. La banane ko ba pona mbongo Pona mbongo te. Pona mbongo te. 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, les alimbongo et belé. Mais eux, ils sont bon moteur à moi, ni bon moteur à famille, nabiso. Yangote. Bablo causé belé. Comme tous ensemble, Bablo causé belé, côtoyer, bangon un jour à venir, Ezali. Ce pas le Congo Pananga, et là partout. N'a roté que le pendam. Papa, tu as ta émission. Na ndenge ya bomoto, Eliane a se akokisi plus de 18 ans. Makambo ya zemi ekozala difficile puisque bambula pe esieleki. À moins que na période wana akamata ki ba précaution na ye, tant bien prise na crime prescription ezalaka te. So que les prouver vraiment que alongola ki zemi ba poursuivre pasteur. Mais il faut avoir encore beaucoup de preuves. Leki esi epasuki. So na yebisio bon ngai papa Molière na likambo wana to trouver solution to calmer to trouver solution à l'amiable na tuna yo olingi sesko yo nini oyebi justice na biso ndenge ezalaka oyebi justice na biso ndenge nini eza kolekisa bino lere oyebi justice na biso soki oza na mbongo te o wana aza na mbongo akobinisa bino chachacha okau Batuni bino balbito tenter de trouver solution à l'amiable. Puisque moi, je suis Mukolo, quoique, si les faits sont là, qu'il y a viola, qui est l'âge, il y a moins de 18 ans, on a été arrangement à l'amiable. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un moyen de trouver une solution à l'amiable? En tout cas, pour une solution à l'amiable, il faut nous
soi-disant pasteur Moïse Mbiye a reconnaître nanu faute na ye. Faute nini? Faute abus sexuel na mbeba nyonso ya sali na nzoto ya mwana biso a reconnaître faute na ye a réparer yango na ndenge nini akosala nini ako réparer yango na ndenge ya justice te ako réparer yango na ndenge ya justice parce que eza na moyen ya ko réparer ko laver mwana na biso po mwana na biso ayeba ko bandela vie ndenge mususu parce que pour le moment à salir mwana na biso abebiseli avenir mwana na biso aza na 20 ans aza nanu jeune très jeune avenir eza liboso na ye mais abebiseli mwana na biso avenir biso toye awa te po ya kosenga mbongo be nini mais réparation wana ekosalema kaka na mbongo réparation il faut ye amibimi aza mobateli pa te te so tobimisi ye aye pa na bino okosenga nini asenga pardon okay. asengi pardon a répondre na baacte na ye liboso ya bakonzi bajuge te toloba nde na famille na ndenge ya famille na ndenge ya famille mpo alobake andimi eloko wana mpe asengi bolimbisi okay. à partir du moment ya kondima nde tokoki konégocie ekotikala nini libala te papa wana si abala to nayebi te soki asi abala aza na basi ngai na kolinga te mwana na ngai azonga lisusu na milie ya makambo oyo ezobima na compte ya papa wana ya solo ya lokuta mais réparation esengi nini papa oncle ouais koloba mpona ndenge papa alobaki ne papa motuna ke soki na famille asengi biso bolimbisi nde tokosala nini bolimbisi oyo biso ozala yango besoin bolimbisi yango akoleka yango na nzela oyo autilize mpona abebisa biso mwana na biso kaka na nzela oyo asalaki wana nde nzela akosenga biso bolimbisi apres aye siko na famille papa kabwika wana boza na preuve ke asi akoma epa na bino oui nyonso ezali kitoko kitoko avant nakoma epai ya mama tantina mwasi avu makambo yango kaka okende kaka ndenge wana bino obandi okina mwana soki mama soki fwani mama soki babengi bino mpona boyokana okoboya ndenge abandaki bien nous sommes des banques tonégociera tokendaka d'abord bamindele kutu baloba le linge ça se lave en famille biso tolingaka tomemaka na justice te toboyaki komemaka na justice boke na justice pani parce que non il nous obligeait à faire une vidéo en disant tout ce qu'il a dit et plus pire encore il dit que non si c'est possible il en a payé sa passeport on est à qui est 2 semaines soit na Dubaï soit en Afrique du Sud le temps que va vaguer les cas mais hormis ça nous sommes des intellectuels nous avons étudié pourquoi démentir ce qui est vrai pour que non et baluki la biso pour que comment une diffamation non on ne peut pas accepter cela nous sommes en train de lutter contre les faux pasteurs nous avons besoin de gagner des âmes de sauver des âmes plutôt des personnes basio baza ba fanatisme ba pasteur botiana qui fanatisme à part surtout ba maman chantre ba bango nano il faut pas checker bango c'est tout un réseau c'est tout un réseau c'est tout un réseau ba maman wana bazolanda papa molire ba maman wana memi bino likambo wana zalaka mwana cellulaire na ye filme mobimba ya sango filme mobimba ya pasteur toana besoin biloko ya ndenge wana to bana kobimisaka yango kama etango kaka na pembeni ana filme ye sex tap ebima bamona ndenge nini akangaka elongi wana asalaka bana bato asalaka bango mabe mama mama likambo mwana opesili kaka ndenge wana ekosila kaka na justice likambo mwana na ngai nakomisango na justice po justice esala po justice ekende mpenza normal nde likambo ezali paster Moïse abebisi mwana na ngai mwana ti lelo alelaka libumu pasi azolela libumu pasi libumu pasi yango azolela ndenge nini bavante na se ya libumu paster naza kobebisa pasi
salissé avortement sans consentement na yé sous l'effet de la drogue et pas madame Mireille Moken. Ah bon. Avant d'avoir maman wana. Lobango maman. Wana mutaye bien ce n'est que Eliane parce que yene mutaye biska ba OK kuna. Elle est quoi? Elle est le bras droit de Moïse Mbi. Comment est nani? Mireille Moken. En tout cas ce que zo kangaye, moi on a déjà à lobby déjà nyonso. Même les messages ozo komele akam non eza. Madame. Tindika maman, pese ça. N'est pas que ce que vous lui avez fait faire, vous le payerez. Tu n'avais pas répondu pourquoi? Voilà le message n'est pas. De peur que non, à enregistrer. Le fait d'abord de ne pas répondre, qui dit mot consent? Le col lobby et l'autre, tu sais ce que tu as fait. Mais ça ne restera pas impuni. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à cet enfant. Vous allez payer. Moi, on a commis qu'on réglait 3 fois le mois. Et tu pars trop loin, tu lui dis que non, tais-toi, ne parle pas. Tu penses que tu es la seule personne à être influente. Pourquoi influent? Vous êtes en train de vous servir de votre notoriété sur des personnes qui n'ont pas de défense. Vous pensez que Nini, Ron a binondé, Pessibno le droit au sale à tout. Vous êtes permis de tout, vous ne savez pas. Nul n'est censé négliger la loi. En tout cas, tu as la justice pour nous. Ce que messani ça bat ko kan ça ba minoko ko yebi ça ba tais-toi. En tout cas se TRT. Ce Seigneur bon ma biso pour la vérité. Nous allons accepter à ce que la vérité triomphe, mais que les faux pasteurs puissent finir. Tati Maman Eliane. Iloba suka. Pasteur Moïse Mbi. Nga mama ya mwana, mama Eliane. Na ebisi oboyi. O nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai. O nyuso sali na nzoto ya mwana na ngai. Ngapo na mwana na nga Pasteur Moïse Mbi. Okoboma ngai. Nga na kena ona justice. Soki justice ba etufe makamu na nga. Po yo oza na mbongo. Nga na otoko kutana na tribunal. Nga na yo Pasteur Moïse Mbi. Ngai mama Eliane nde na zolo. Nga na yo na tribunal toko samba. Neti ozo mona homme fort, oza na mbongo, oza na nyonso, ozo somba batu, mais nga na na tribunal to kutana. Po eta otie mwana na nga, eta oyo otie mwana na ngai Pasteur Moïse Mbi. To kutana na tribunal. Papa Eliane. Eloko naza kosenga na bakonzi. Nakanisi bolandi makambo tolobi. Toboyi trafic d'influence. Pasteur Moïse aza au-dessus de la loi T. Pasteur Moïse aza kobebisa bana ya batu. Nalingi justice esalema. Justice esalema. Banduku yangu baswahili buku nanifata. Kama leo napita ku micro mambo inanipitia. Inanipitia kabisa, sitapaswa kuitikia mtoto wangu anaenda mambo asali. Ikue ke pasteur anaenda kutoka na yeye anaenda kunini kufanya yote kama mtoto akatafuta kusema na mugronde na monesa ba brutalite maneno yote ya nguvu mambo mtoto aogope. Leo il faut tumalize maneno ba faux pasteur. Pasteur Moïse Mbi auko au-dessus de la loi. Bakubwa ya mungini buku nanifata. Bufaise de sorte que pasteur Moïse a payé ba maneno yenye anafanya. Kama bukatuacha Pasteur Moïse ata continuer na groupe yake kusalir sale nini jina ya ba pasteur. C'est un faux pasteur niko nasema buku nanifata. Tena naomba butulete nguvu tufike mwisho kui maneno hii. Yao ndio napita hapa ambe kusema batu bote banifate maneno mtoto anasema hakuna kitu moja ya bongo kati yote iko tu verite. Pasteur iko natuma batu baki kutufiltre bakuye kutukorompre atupende tunapenda justice ba lave mtoto yetu njia yenye yalipita mambo ya kusalir mtoto wetu kutia buchi ya mtoto wetu ku réseaux sociaux afanye namuna moya démentir que mtoto wetu akusema bongo a reconnaître yao si tuko ba catholique mtoto wangu alikuwa baptisé catholique ba catholique kama tunaanja messe on dit toujours je reconnais, je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais que je suis pécheur. Il y a pas pasteur vile bakui vile na mwangu courage ya kusema ke biko ba pécheur vile ba lete moi exemple ya kuyo ku reconnaître faute. Merci papa.
merci beaucoup. Namoni, maman est très émotionnée. Maman, namoni osalinga signe. Que la justice soit faite. Merci beaucoup, papa Peuple Osobo. congolais, maman Denise Nyakero, maman Janine Mabunda, que toutes les mères du Congo puissent se lever, que tous les parents, étant pères également, mettez-vous à la place. Si c'était votre fille, qu'allez-vous faire? Bokamite Mati. S'il s'agit à sensibiliser, s'il s'agit même que pour soutenir biso na ba moyens surtout au moni que non et cause la bon pour na soutenir biso. Pour soutenir biso. Abat la violence. Abat le trafic d'influence. Abat toute manipulation, séquestration, menace. Non. Nous voulons que non, le Congo puisse être un Congo uni. Tous à la paix, n'a pas problème par-ci par-là. Nous tous sommes des Congolais. En tout cas, n'a pas écouté coloté. Nous tous nous sommes Congolais. Côté la tête parce que non, ça moulouba que non au côté là. Côté la tête parce que non, oh, ça kinga. Non, non. Biso tout, tous à Congolais. S'il s'agit de pouvoir dénoncer le mal, dénoncez-le. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ma émission Ngaina Lingaka, Yango Yo Eza, ma émission Yako dénoncer. Yako dénoncer puisque Yango n'est que ça là que Batumsusu baza na bobangi, ya bobangi à l'État. Le plus grand compliment au Basalangai na mokonzi moko amelaki masanga aoki posa ya ko irine wana ke contre nzete kaka lingo banda ko irine boyalbi tam susu kamera papa Molière ezali wana nakoya ko samba nakoya pe ko sambwa ko samba na ko sambwa likambo ezoleka na ba pasteur ya sonyi mingi ba pasteur ba sexte peso leka moyen te milliers ya bato bayembaka biloko salité na salité na salité salité quand il s'agit ya osali yango pa moninga na yo pas ces atteints et bi yo mobali ba yebiso ba libi au moins na kati ya ndako wana mwana yo ya mobali aza ko bebisa mwana mwasi okobeta na bako bi wana za ko langa wana za ki jeune mais mukolo ba ko yebisa nde mwana ya mwasi o baza ko sakana ndingo wana boko yeba pasini esalaka pasteur Mbie Bamsou Baïb Singake aux déjà na Canada. Bamsou Balobi aux alliés. Awa. Et là, on tozo comme moi, justice yango. Ah, so on a parlé avec justice. Pourquoi n'a pas essayé de porter plainte? Vous avez parlé de justice. Je ne sais pas, na côté ni. Mais l'Ikambo n'a essayé qu'il depuis longtemps. Toujours raconté que pas convoquer papa wana. Oya zara na mbongo mingi. Oya koya ko lire bino bato ya justice. Bokeba bomba kamilinga na kati ya ndako te likambo wana ezobima te mpona nini eza eloko moko eza pénal eza eloko moko ebandaki na kati ya plainte basali violence non seulement na mwana mwasi mais en plus de ça na lere oyo azalaki mineur aza kocontinue kaka mais côté ya palais de la justice je vais me renseigner eza ya côté nini tokotanga monsieur le procureur général likambo ezo dire ndenge nini likambo oyo ata ndenge nini tokozala wana dans le bien dans le mal pour le pasteur Mbie soki asalaki ou bien soki asolo asalaki te mais ba preuve mingi ebandi obima contre une seule personne et elle ne peut pas s'échapper na ndenge wana elle doit passer à la caisse et payer sa facture toboni ba musicien banini bato babebisaka bana bato mwana moninga elengi puisque bayebi ke bakosala ye eloko moko te papa soki ozalaki na mayele pasteur Mbie et je pense que ozala mayele puisque bon nayebi 2 ou 3 chansons oyo ya yo kamata soki oza mpenza mobali mais kokalme likambo je pense qu'il y a encore moyen mais soki ozalaka kosante te justice ekorattrape yo ata soki erattrape yo lelo te justice wana ekorattrape lobby et justice pe ya nzambe ezali mama lingo loba nini nangi naloba nabeta sete surtout mpo na sécurité na biso mpo bazotindelaka biso bato kuna na butu na butu na butu na butu donc toza wana toza na insécurité totale après
tokozala kaka na insécurité yango tozosenga mama kobanga côté na okota en contact na bakonzi si tofa tokamata totila bino élément na ba période oyo so sentir que insécurité eza makasi na ozanga te ko contacter commandant ville ya Kinshasa tokosenga papier ya bino élément surtout na butu kambango mais na kanisi ke bakozala na kizoba wana te so basali nde yango nde bamakisi lisusu makambo babombaka milinga na kati ya ndako te ekoyebana e bato wana bakozala nini bakozala filme bino bana basi o bolinga ba chanteur o bolinga ba pasteur